Tobandi 5e saison Tolanda bébé Achina Rambo. Hey tala likambo mwana moke abungi petit David amzomona na te lopango azate babandi ko lukaye recherche bandi. Ah mena tango toyebi tata ya mwana Osage ye wana na kati ya centre psychiatrique azuli boma pe baza ko traiter na kati ya centre sango oyo bandeko mwana bungi eske ekoya ko changer makambo mwasi pe oyo Rachel voilà masolo setamboli ete bazo pesa ye na mobali mwana ya general voilà lisola bolingo bandiko sila e bandiko beba pe bandiko suka. Voilà Tolanda suite à ma solo avec Didier Parfait sans défaut sans tâche ni correction zéro faute partout bozali Zambe apambola bino wana toza kolanda bébé ya China Rambo bébé David mokolango Tolanda na balabala. Voilà circulation normale. Voilà Tolanda histoire. To se rappeler Osage na Jinja tomona ki mwana mwasi na mwana mobali yaya na leki bangonde na histoire bavandi wapi na ghetto retranché du monde bisika moko boye babikaka na pasi yaya ya mobali ye tailleur mais zala na pema potongisela mbapozo wango leki na ya mwasi esprit ese kota lokola bakuluna bazo vivre kaka lokola na jungle mais lisola bolingo lokola pe ekipaka nango te bisika ya kobanda lisola bolingo pe zali mwana mobali oyo Osage balingani na Rachel mwana mwasi ya moto mbongo papa na Rachel alobi jamais na ba niveau nanga na ba réputation nanga jamais okoki kolinga mobali ya boyi nsoka motema ya bolingo bapekisaka te po soki moto sake yake yi. Et voilà, et comme qui bazemi Rachel na mobali ya linga baboti bébé David lelo bébé David disparu. Omoni na balabala bato baza kotambola pe baza kotanga batie longi ya mwana moke. Voilà annonce etamboli partout. Oya moni mwana oyo abenga na ba numéro ba affiché wana mbango soko sali yango bakofuta yo po aza koko ya motambongo koko na ye grand prêtre. Voilà balabala nyonso tambola okotala malamu ba fiche o ezali avis de recherche nani akomonela biso bébé David. Voilà partout sango esetamboli bato nyonso bazotanga annonce walinga zwa mbongo alukela biso mwana oyo. Oh bébé Achina Rambo abungi. Et voilà tokomi na 5e saison Ghetto Pikin eza lokola bébé to mwana ya ghetto na vrai sens ya titre na yango bébé yango nzoka mwana ya Yakuza. Voilà ba fiche ezo tangama partout. Voilà mokolo nini mwana komona na voilà eza solikambo ya kobomba te. Voilà moto wana za ko panza ba fiche partout. Balobi bébé David abungi nzamba sunga aza wapi na ba condition nini tozonga na ndako awa matanga se bandi koko na ya mwasi mama na Rachel azolela koko na ya mobali azoluka bébé David. Voilà kolela banda babanda kolela balela kaka David nani asali boye baza kolela nzambe nani akosala biso boye nakomona isusu wapi bébé David. Voilà sangwa mawa pona libota oyo
Oh, mikolo boni bandeko. Oko sisi, mon général aye. Makami nga nazoyoka. Balobi ke koko na ye mokia mobali ya bungi. Ah, mon général. Nazoyeba nanga te, qu'est-ce qui se passe? Ba zwaki koko nanga awa na ndako, ba memie na moi makasi. Oye komelinga boy na ebite ebandi ndenge nini? Mais na ministre yo tozaka kotala, tozo sambela. Nayebi ke na employé ba détective privé. Bato bazotambola bazosala recherche. Mais nangolu na nzambe. Nayebi ke réponse malamu nde tokozwa. Mais okamusinga chief. Pono solo baboy. La police akendo kota enquête ka boy. Oyebi bango babandi déjà basali mikolo belé. Alors que ngai na yebi général na ngai ezali awa, général Georges. Ye oyo muta bongi na makambo oyo. Mon général, oyo makambo na yo. Tika na yebisa oko, soki kaka moto ya fandi awa général asala appel moko. Oyebi ke mbala moko mangambe ko charger ba donner ko bongwana. Mwana mobile ya kozonga, mutazuye akobanga. Yo na yebisi yo, moto ngo soka yoki ka mon général abengi. Yo kama mnoko na yo. Osolo ba makambe sanga tina bwepwani. Ngana ka monoko. Ok. Ça va. Kotoki samate. Oko sisi. Bon, lenga kanena lobelo boy. Tala mama solela. Bazoye bate nani akosala bango boye. Bazolela bébé David. Voilà motote ayebi trace ezate. Ata son bazoyo kate batu ba lever mwana pe babengi te po basenga mbongo pesa la ndengo na ba criminel. Affaire ya enlèvement. Moto abungi boyo kaka apele leli. Oh so bolingi mwana bino bo pesa biso $1 million. Wapi bébé David. Voilà mawana kata libota. Apete sila ponge katana. Vie sile lengi. Voilà koko a moi sazolela. Voilà nani a consoler maman na biso po yalela na bébé David makasi. Amona ki koko na ye asepela ki makasi. Oh, quel malheur! Voilà, ba prière epai, kombo nzambe pamba pamba. Kondima nyonso siko ekomi kosala. Voilà. Oui, la police a mal équipée. Aza mal entraîné pour resala makambo yo. Pona ba recherche yo. Na moninga nde fale na kotsa nde belema na ngai. Po ba sunga yo na likambo yo. Po ba kende na recherche mwana yo. Merci mon général. Merci mingi. Omoni ngote. Moto oyo sengela ki sala makambo saka yo mon général. Tela bato matolo bazanga kate. Alors mon général, ceux qui olobi bo epo sali ekozala bien na resepela makasi. Te, considérez que c'est na sali déjà. Bon, papa, bon, moi si nangaza wapi. Na moni face à la siko na mama na yi. Na zasi raza na chambre. O moni siko mwana mobali oyo, yende ba pesi pona libala ya mwana mwasi Rachel. Donc kopo sebeta mi ba papa si ba solo laki. Mwana général, yende mobali ya nani ya Rachel. Mais faluka mwana oyo
Rachel abota na moto mosusu. Ha. Voilà, recherche yango na tozela. Moto nyonso akoti likambo oyo. Tala moto abande ko panza ba fiche. Azo bamba partout. Moto yango pe azo tambola. En tout cas, ye penza service na ya mokolo yango oyo. Nani amoni bébé David abenga biso na ba numéro to affiché. Soko ye mbangu ye ba ete tokofuta yo ya grave. Avis de recherche ezakaka. Moto nyonso aza kotambola. Bato nyonso bakoleka. Parfois okoyeba ye. Oya plaza na motema ya kosimba susia baninga alandela pe aluka bébé David. Voilà tomoni mwana mwasi moko na bana na epe bazotala. Nzoka na mokili bayibaka bana boye. Enlèvement et comme trafic ya bana. Voilà partout bato bazotanga annonce wana. En tout cas bébé David a sali succès mbaloy. Succès ngwa so sala ngone longi kaka babambi na banzela. Voilà toza wapi. Awa toyebi mon général pe atindi ba détective na ye. Batu bazotambola toyebi te nani akopesa solution na likambo motaliboso. Voilà la police azotambola kozwa ba information partout. Asalaka oya yebi. Voilà oya monaki mwana oyo apesa biso information. Bazotambola pe na elongi na photo. Est-ce que bozo na idée bomona mwana oyo boyebi ye nanu te toyebi ye te. Avis de recherche. Et pas itozali voilà un jeune homme azo concentré milinga na ye. Ah, nzoka ghetto toyebi banani babimakawa. Ganga filme bakangi déjà na hôpital bato maboma. Siko leki na ye ya mwasi. Voilà toyebi kaka esprit ekotela bango lokola ba terroriste, esprit ya ba terroriste lata bango. Moto asa sima na bango na manduki ke ba roboma. Moto alande sima na yebi te nani wana ayeko boma to nini. Nzoka jinja ye moka tikali na terrain. Bazo sa ba kope na mwana mobali moko. Ça va pesa nanu. Changer na la wana. Pesa nga marchandise. Affaire ngo to yebi bazaka na trafic ya drogue na ba arme. Voilà mwana mwasi akota ba trafic ya somo pe ya dangereux. Eh. Nzoka moto moko na sima aza ko file bango. Ke baza na manduki ya. Aosa la faire na ye. Nzoka azo payer drogue. Tala na ghetto ndenge drogue etambulaka na maboka bato na mbongo en échange. Arrêtez tout le monde à terre. Moko kimi. Wapiye, ouais mwana mwasi wana. Mwana mwasi nde nani? Yo, allez, oine bokangami. Nzoka c'est la police azokanga ba trafiquant nyonso. Na baye oyo bazo sala ba trafic illicite. Baye nyonso bateka manduki na ndenga kundalupe. Nzoka bakanga bango boye na kati ya ghetto. Bayebi ba milliers bazwaka bango. Jinja akimi mwana mwasi atukasi bakati ya bakamo. Aza mwasi mobali. Yekuta akimi mwana mobali atikali. Awa toyebi sika bazokanga bato maboma bapesa ba soin.
Alors, depuis quand 30 minutes. Botala qui est? Alors, il est 30 minutes to cheka qui total qui est? Il est 30 minutes. Did anybody come in with him? Est-ce que Mutumora yake on a été? Mutayete. Bon, d'accord. Did you see any Est-ce que child? bomoni pe yena mwana moke to I did not see him te? with anyone. Namoni na mwana te. I need you to keep an Nalingi otali suna ilikolo na ye. Oyoki? Soko remarqué mouvement moko suspect benga ngai. Problem, sir. Likambo te chef. Oza numéro na ngai. Do you understand? Vous comprenez nga? Benga mbala moko. La police azotika instruction pour azolandela moto maladi. Po moto liboma bozo benga moto liboma ya zo benge criminel. Batu bazo kanisa ke yende moto enlever mwana moke. Nzoka David aza awate. Mwana ke wapi? Siko tata na mwana pe balobi azu liboma. Akangami awa pona ba traitement to yebi. Me banda yambi sango ke Rachel esa koma mwasi ya mwana general yepe makile panzani ndeti liboma ngo sila sema zoluka ayeba soki ya solo to alokuta. Suspense. Voilà, to continue les solo toza wapi. Voilà, la police azotambola sans cesse azolembate na recherche na ye. Voilà, bazo rappeler kaka na boss chief tozo eba mwana bungi me tozo tambola tolembite dès que tozuye tokobenga yo eza chief en tout cas azotia pression. Mais chef tosali o nyonso toyebi totamboli mais non ekoki kaka te si tokozwa mwana oyo nde tokopema soki tozuye te tokopema te. Mais chef namoni naza na ide moko malamu eza ide nini loba eza na mwana mwasi moko boye nayebi akopesa biso information sur soki tozwa ndenge nini ngambo nayebi nde na oluka ye oyebi moto yango tokeluka ye mwana mwasi nini wana aza na bainformation. Voilà balobi mbala moko tolandela. Quelque part bake komela sûrement eza lieu ya rendez-vous pour na kati enquête moto nyonso akomaka important quel que soit fort maintenant mosala na ye quel que soit identité na ye apesaka information sûre. Voilà la police na terrain à l'embité. Mwana mwasi moko pe apusani. Salut. Wow. Moi c'est fashion. Oh, tout le monde solo. Alors merci hein. Nako filmé. Ça va. Et ya ba genre mwana mwasi ngonzoka. Abandana na milinga benda likaya. Ah, en tout cas ana beauté, petit oiseau vrai chérie. Alors affaire à moi zandeni. Kombo nani? Benga kaka Lady Cast. Bon. Alors Lady Cast. Nasa na faire moko pona yo. Mwana ozo mona bungaki. Pe naibi ke yoko sunga biso to luka mwana oyo. Ka mwana oyo wone loko muke wone mangamba mike wana nasala ba faire grave kutu leka ba oyo. Oh, wese loko muke. Oh mangamba bana oyo. Ibiloka mike pona ngai. Alors comprendre affaire na biso. Combien to futa o? Alors bo pesa nga 250. Olobi combien? 250 000. Bon on pesa yo 150 000. Te wana rien wana oso la kilo wana oso la mabe na muta ba faire oso mona ndeza wana sola bien mutu na ngai affaire ngo ekele nango pe rapide na lobi so te 200 000 wana toyokani affaire ngo yango mwana mwasi moka lobi na yebi ndenge makamba ngo ezalaka pe na koki koluka mwana oyo la police a so négocier 200 000 pardon bino penza
affaire à passer bozo kakola. Alors c'est la bisongo c'est là. T'as là 3 jours. Na pesi bino 3 jours. Bomo na mwana ngozonga. 3 jours. Ya solo kasi lar na ngaka emona na. Nani yango mwana mwasi oyo? Ke bazo bangisa biso. Parfois yete mutaza complice ya bato ba levaka bana. Po alobi ka yebi pe dans 3 jours ozonga na mwana. Ah, mwana mwasi keba. C'est qu'on yebi makamango bien. Parfois yo pose complice. Bon, jusque là to condamné était. Pour cause la ke moyen facile à roluka mwana ezali. Mwana mwasi oyo alobi nga na yebi. Keba policier ba sentiment ko molata yi. Akomolo bana ba sentiment. Petite amon a tendance. Vrai chéri. Babeti masolo. Bon, to c'est la kaka. Tala ghetto. Ba jara batu babima na ghetto ya boye. Batu oyo bazanga do ba raison na bango ki mapamba pamba. Mwana mwasi nsoka yepe na forme ya ghetto. Webika nde bazalaka ne lateli ne lobeli. Bazaka batu makelele batu ghetto. Nzoka yepe akoti na mbiasa ba yakuza. Mwana mwasi nzoka ye kope na ye aye kosala mission. Bon, mwana mwasi yango pe to bomba na lukombo po na ministre oyo azakaka suspect partout. C'est que kombo na milien nango aye koto oyo babengake nani oyo. Ha. Affaire ekoti ghetto. Voilà les monde sans loi. Mobeko toboyi. Awa mwana yebela chacun. Nsoka recherche zo salema la police aza na complice na ye. Mwana mwasi azuba mbongo pa luka mwana moke David. Bon totala ganinga osala makambango kwa. Pa lobeza musala na ye. Ye pa bando kode. Sora fongoli code me match ko bebati. Makamni yango komi na matoyi wana. Boni boyiko, bolibo boma mkonza mboka. Yandeni. Oyebi présence nanga ezaka présence ya masolo bien. Si naza wakobino nde boyebi leader azaka moko. Ayena masolo. Ye pa pandi. A côté ghetto abandi koloba kope ezali awa. Affaire mbongo ya ngoyo. Abimisi elongi ya bébé David. Oh, olobi pecho abungi. Ndenga saboyi. Koko na emuta mbongo. Affaire ngo ezofuta mbongo. Ce kaka lelo kaka mono amonani. To changer fi to tiki ghetto. Vous comprenez? Ah. Oyebi ke ngana na kolo jengle, ngana kolo masolo kolo ghetto. Do batiki mona muke bunga biso to sawa. Bali ba pesa mbongo ngo banani. Alors que biso feto dame balara ngo. Yango ndeza na petio famona na biso to lia ba dollar. Na mitoko tala. Est-ce que la police a ça makambo l'axanan affaire ekoti ghetto couloir ekoti siko bakop bayambi ko pango na pete balobi yango yo tokolia mbongo bébé ashina rambo yenda bungi voilà tozonga ilibota esike vandi résidence ya famille et pas Barachel. Chief, zala calme. En tout cas, bo paniquete, bo sana kimia. Biso to kolembate, ti to aussi sa promesse na biso. Alors, ceux qui ont besoin d'informations moko sûres, hein, boyeba, à moins de 24 heures, boyeba que tu ressens quelque chose. Bino bolingi suko information ndenge nini? Nyoso to loba. Oyo to pesa bino to pesa. Si le lobo bo mona na biso ka koko ngate. Siko na lobi ba information ni su besoin ngo besoin. Si na tango bo pesa biso que c'était malamu te. Boya ka ko so information. Information bo kena nango wat. Boya ka ko loba ka ndenge moko peka bo changer na bino te. Tango ba koti Rachel avandi. What happened to her? Oh, mais makamne komelier. Bon, chief, to banana nzela. Tozaki na nzela totambola boye. Amoni mama moko na mwana. Mais si amoni agangi alandi mama wana abimi na motuka. Ako makona boye. Akoti mama na mwana mususu nzoke zaki David te. Bino mo bomoni, bo comprendre sikoyo. Condition mwana ngamo sa komi nango.
affaire oyo tenenge e BBC moral na ye tela ye hein alors boza wana boza na poste d'information na be bolu kelanga koko na ngai na minute oyo chief bon en tout cas tokasire yo biso tokosala nyonso tokozongisa koko na ndako pe tokozwa ba criminel wana allô s'il vous plaît pardon hein bon rappeler après pardon c'est quoi ça la tempérament mabe quoi bolobi bomoni bébé wapi balobi bamoni bébé wapi azolela pe ko David woni ça David Rachel ayoki mongonga David biso tokozongisela mwana na condition moko pardon boloba ka naza prête pour na condition nyonso boloba bosele mabete yoka ngai na pesi yo condition ezake o annulé programme libala bozana ngona mwana général moto azoloba na téléphone nandimi kasi nakosala kande bolobi pardon nandimi na ngai natiki ka libala eza sute oh très bien tala condition est-ce que mungongo nanu toyoka ngote pesa na téléphone moto moko bengi yango makambango ya mwana bungi na libala eza nini yango te papa calme toi eza numéro inconnu tokolukaka numéro yango alors soki moto abengi lisusu zala sûr que bon enregistrer appel wana toi enregistrer ça va babandi kozwa ba piste mwana za vivant aza quelque part bato bapesi nde condition mais sikoyo ndeni libala oyo tozobongisa etali makamba mwana bungi papa nga na boyi nanga libala ngo mpe kufa nango mwana général ndefa la bala Rachel libala oyo ekufi na condition bapesi na moto oyo enlever mwana soki bolingi bomona mwana bo anile libala ok d'accord ça va bon ça va tosolango kasi hein bon d'accord nakozwa contrôle la situation mais affaire libala ezani mwana bungi ekomi baboma libala mwana moke kaka 2 ans abandi kokomisa bato na ba condition boy voilà bayoki na téléphone voilà enfin confirmation ezali mais banani baza sima makambo oyo toyebi nano te intérêt nini baza nango ya koboma nanu engagement oyo Rachel aza nango na mwana général tolanda suspense moto moko na balabala azosala kaka ba mouvement moko pe suspect asali nini un jeune homme tala komi na motuka moko atiki papier eza message eza pamba te aleki nzela nzoka c'est la police toyebi oyo c'est un policier oyo aza na kete ya mwana ope abungi akomi na motuka atala boye a retrouvé papier likolo afongoli po atanga bakomeli bango botika recherche boluka so mwana mokete sinon tokoboma ye la police abendana mais c'est quoi ça bakebisi la police ke bolongwa botika makambo oyo c'est que bato baenleve mwana oyo baza bien organisé po bazo communiquer pe bazotika trace te bébé ya China Rambo akomi lisolo akomi sujet na minoko bato nyonso surtout na libota ya Rachel alors bango na baki enquête na bango balobi kangisa biloko nyonso près comme ça tokende tela nano nazokebisa bino inspecteur bakebisi inspecteur mais chef elingo lobani nalobelaki yo en tout cas ennemi aza na kati aza libanda te amosika te chef esengeli tosala quelque chose immédiatement oui c'est comme ça alors bongisa équipement nyonso wana bacomprendre ke moto aza mosika te oyo akoki komenase bango boye jinja mwana geto bakata ye bakamon mwasi mobali tembe te
balandi comprendre yende mutu balandaka jour wana na trafic ya armes na drogue. Voilà, continuer filature, retrouver quelque part. Pour moi, moi, je suis Melissa Mibali Bapema. Arrêtez, quel est mon là? Souka. Quittez la C. Ah, Malembeko, policier, au bon niveau, affaire un mozandéine. Comment l'on a? Et bon, telebino nanin. Yo, comment l'on a? Comment l'on a? Ginger. Sirma Babanda Golukai. Nazuyo, Ginger. Alors, Tambula. Affaire ni nango elo tembala moka okanga boy yo moko yebe affaire ngo okanga mitoke itambula. Voilà bakangiye. Est-ce que eza suka masolo à suivre bande kotos de la 6e saison et pas wapi tokolanda affaire oyo ya bébé Achina Rambo. Merci pour na ba union so basolanda film na biso Zambia pambola bino et c'est reparti pour la suite à masolo.